Père Noël a décidé d'ailleurs, comme tout adulte qui se respecte, alali à la mouki à lobby, a fêté Noël na Kolwezi dit. À partir du 19 décembre 2025, Oyonkingo, compagnie africaine d'aviation CAA, a zongé avec un paquet idéologie, bah vol naïe à destination Kinshasa Kolwezi. Père Noël au lobby nini. Batoto ya Kolwezi ni kuna kuya. Sawa. Kinshasa Kolwezi à partir du 19 décembre na CAA. Oh, toloba kite. Papa Noël anakuya. CAA Mojalisi. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a solo qui mardi 13 janvier na Madame Viviane Van le père Oyazali Bongo chef intérimaire ya MONUSCO yangonde ezali élément ya kofungola basangola biso ya mercredi 14 janvier 2016 mbote na bino nyonso bozi occasion ya kolanda édition na biso. Badiskitaki pona aggravation ya situation sécuritaire na est ya République démocratique du Congo. Ba conséquence pe ba menace ya ba population civile pe na mise en œuvre effective ya ko cesser les faits na Lombango pe inconditionnel exigé na cadre ya résolution 2773 ya conseil ya sécurité ya ONU. Madame Van de Per a réaffirmé engagement ya ba Nations Unies ya soutenir RDC, pe ya ko défendre plein respect ya souveraineté, unité, intégrité territoriale, pe ko accompagner ba effort ya kimia ya ko déployer na niveau ya régional. Beaucoup tani oyo intervenant qui na lendemain ya adoption na conseil ya sécurité ya ba Nations Unies na résolution 2808 oyo ezali ko proroger mandat ya MONUSCO na ba nouvelle priorité stratégique ya ko contribuer na protection ya ba population civile na zone ya déploiement na réalisation y a ba objectif fixé na résolution 2773 y a 2025 pe stabilisation na renforcement y a ba institution y a l'état na République démocratique du Congo. Deuxième journée à semaine du développement durable dans la capitale Émirat. Le Premier ministre Judith Suminwa a participé activement dans segment. Il y a au niveau, il y a forum global GSI na Mopousse Nathalie Kaila. Et retenez-moi Pinemba, plus de détails. Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a une mission officielle na capitale Emirati, chef ya gouvernement avec ko représenté chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Abu Dhabi Sustainability Week ADSWW oyo efungoli ba porte na ngo mokolo ya mardi na centre national ya exposition ya Abu Dhabi Adnek na Mokuse na présence ya plus de 3500 participants bâti bisika na 170 pays autour ya thème le carrefour de l'avenir, tous les systèmes en marche. Beaucoup tani oyo ezali ko viser quota à lumière, convergence avec énergie propre, intelligence artificielle, financement climatique et croissance inclusive. Ba chef d'État et belé pe ba gouvernement, ba sali déplacement na capitale ya Émirats Arabes Unis pour na ko participer na milulu oyo. Na mot d'ouverture Dr Abdullah Umayyad Saïf Al Jarwan, président ya département ya énergie Abu Dhabi, a insisté ki mingi na pragmatisme pe ba réponse oyo esengeli ko pesa na ba besoin nyonso ezali ko se présenter. République démocratique du Congo ezali représenté na Judith Suminwa ba reconnaître que RDC ezali pays solution grâce mingi na ba forêt oyo ezali ko présenter moitié ya continent africain ba importante ressources en eau douce pe ba réserve minérale oyo essentielle na transition verte. Premier ministre a cause maloba na occasion pour na segment ya haut niveau. Mercredi a accompagné le ministre d'État, ministre ya plan et ya coordination ya aide na développement, Guylaine Nyembo-Mbouiza na discours na Judith Suminwa a kota avant tout vision pe ba effort nyonso ya mboka pour na ko répondre na ba défi oyo toza na yango. Création ya couloir vers Kivu Kinshasa, immense aire protégée communautaire ezali ko relier est na ouest ya mboka ezali moko ya ba illustration bo simba ke 6e pilier ya programme d'action ya gouvernement Suminwa ezali
ezali kolobela mingi gestion durable pe responsable ya écosystème liboso ya ba changement climatique yango ezali mingi mise en place ya ba mesures solides liboso oyo ko permettre RDC à jouer rôle na ye ya leader na ba discussion internationale pona oyo etali changement climatique pe azali kotalisa mécanisme approprié pona ko garantir en même temps avenir ya humanité. Premier ministre akozala bongo na série ya bokutani elongo na ba investisseurs oyo akozala présent après ba USA boye Genève mingi penza. Premier ministre a commis lisusu na Abu Dhabi pona ko rappeler na mokili mobimba ko investir na Congo ezali ko investir pour un avenir moko meilleur ba gain ezali partager pona ko assurer développement durable pe équilibré ya ba génération présente pe future. Cérémonie d'ouverture ya événement oyo ya développement durable ezali pe marqué na mise ya ba prix ya Zayed du 7e édition pona ko récompenser ba innovation mingi penza na ba secteur ya énergie propre ya santé pe ya éducation pe ya alimentation. Sa Majesté Fumudi Fima, président Yakona TC, à au point de presse mardi 13 janvier, Liboso ya Mausolée, ya Musée Laurent Désiré Kabila, kuna na palais de la nation, pour la détail. Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière CONATC RDC Afrique namonoko ya Sa Majesté Fumudi Fimantinu Bols Patalisi Boye ya liboso ba souhaité ba meilleur vena bango pona mvula ya sika et pas ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ba promettre ko accompagner avec détermination pona émergence ya Congo ancestral sécurisé. Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière biso ba autorité coutumière to présenter les sous na ba institution nyonso ya République démocratique du Congo pour na peuple congolais ba encouragement pour na résistance na évasion ya ba terre na biso et pas ya ba agresseur pe oyo bazali koya na ba facette ebele na niveau africain pe na sur le plan international et longo na ba complice nyonso même ya mboka to pe ba institution internationale totalisi volonté pe engagement oyo ba autorité bazana yango pour na koluka kimia na République démocratique du Congo mobimba pe na sous-région ya Afrique. Nangambo Mosusu, autorité coutumière a commis promulgation il y a le 31 décembre 2025 il y a loi foncière il y a sika réformé oyo ezela maki depuis 1966 na ordonnance présidentielle pour na ko sécuriser terre coutumière oyo ezalaka violer tango na tango. Natina wana to constater loi ya sika oyo ezali kofongola ba fenêtre et belé na makambo etali violation ya ba mabele ya ba koko mingi ezali kolakisa pe contradiction loi 15/015 ya le 25 août 2015 oyo ezali kolobela statut ya ba chef coutumier loi oyo ya ba peuple autochtone pe ba pygmée na code forestier pe na oyo etali loi ya le 25/045 ya le 1er juillet 2025 na aménagement du territoire na article nango 3 p 44 autorité coutumière alingi ko compter na bonne volonté oyo etali sami na son excellence Nsele Oneje ministre ya ba affaires foncières pour la mise en place na lombango ya commission nationale pour na kobongisa balakin oyo emonani na ba décret pe arrêté oyo avant yango ezala violer chope ba application e bana kosalema na ndenge ya mabe autorité avant na souci ya kobatela nano ba intérêt ya communauté autochtone ya République démocratique du Congo kasi totikal na confiance pe na collaboration ya ba institution ya mboka pe tozali kotala soki ba disposition oyo ezali bongo respecté et kozala eloko moko ya malamu autorité coutumière azali ko féliciter équipe nationale ya République démocratique du Congo ba léopard na ndenge bazali komata pe babatela kaka komata oyo kasi tozali kosenga bato nyonso bayeba na kotosa totem ya mboka na biso boye oyo bazali koluka ko déstabiliser image coutumière ya mboka na ko créer ka ba double force cérémonie na cimetière ya Gombe bango bazali instrumentaliser pour na ba raison moko ya molili pe na bato oyo bazali kosala yango baza na qualité moko te autorité coutumière akumisi ba forces armées ya République démocratique du Congo na ndenge bazali ko défendre mboka pe a rassurer bango na accompagnement pe détermination na ba force ancestrale nyonso oyo bazali kosala
po na kosilisa makambo yango na ba autorité traditionnelle pe coutumière pe na ensemble ya population ya République démocratique du Congo oyo bazali komona pasi oyo pe bazali konyokwa mabisika na bisika esengeli ba croire que na mbula oyo ya sika ba considération institutionnelle et koyeba na kosalema pe na ba ancêtre Congo ba astre congolais ba archange pe ba nyonso ya kimia grâce prospérité pe victoire eye bana kozala na République démocratique du Congo. Bosimba pe boye bake na sima ya kotanga communiqué oyo délégation ya Konatese ba déposa ki memo na présidence ya République pe na ministère ya ba affaires foncières. Après cérémonie ya cimetière ya Gombe et pas ya ba chef coutumier appuyé na ba politique de chef ten Mabonga Marie-Cécile Oazali Bongo chef ya groupement qui mwenza Matadi Mayo a interpellé na ba autorité ya ba parti politique oyo bazali ko soutenir buzo ba oyo bola na ba détail. Ipipo akene ko sala cérémonie na cimetière ya Gombe na batu mususu ngana tinda ki ete Ipipo pe azali chef te chef ezali ngai Mabonga Marie-Cécile yaza chef te yaki koloba makambo na cimetière wana ndenge nini nazoloba na bakonzi o bazo soutenir ye batika pouvoir ezepai na ngai Mabonga Marie-Cécile yaza na pouvoir te azoloba partout yaza bukonzi te nazoloba na bakonzi oyo bazo soutenir ye batika. ONG de Congo de l'espoir ya honorable Mao Twene et Fongol déjà va porter na yango pour na formation ya Ophélie Christian Kengebeni. ONG de Congo de l'espoir ya mwana mboka honorable Mao Twene oyo ba mesana kobenga les responsables papa Selembao et fongoli ba porte pour na formation professionnelle ya Ophélie tolobi bien ya Ophélie na ba filière lokola auto-école informatique coupe couture esthétique alphabétisation na langue toza bongo na anglais na français. Ah oui, ndenge kaka balobaka, il y a pas un saut métier, il y a que des sauts gens. Ndeko nangai qui dit bateo olobi babongisaka yango lelo. ONG de Congo de l'espoir ya mwana mboka honorable Mao Twene du les responsables papa Selembao et fongoli ba porte pour na moto nyonso na Kinshasa en général pe na Selembao en particulier. Bozwa bango na adresse oyo route de Matadi numéro 3 bis quartier cité verte référence à Libulu na commune ya Selembao Oza Mobimba. ONG de Congo de l'espoir, la formation c'est nous. Kit monene ya rentrée ya deuxième trimestre et Salema Kina Tongo ya mardi 6 janvier na complexe scolaire Mama Pemba toujours na bokambe minaye moko initiateur honorable Nerombungu héritier mapende miladina. Nzambende azalaka force ya mosala na complexe scolaire Mama Pemba MPD ba école oyo ya initiateur honorable Nerombungu na commune ya Kisenso tango nyonso batiaka Nzambe na première position boyoka culte moko ya kafu culte d'action de grâce ezalaki organisé mardi 6 janvier 2026 na complexe scolaire Mama Pemba yemoko initiateur honorable Nerombungu évangéliste itinérant nde akambaki yango à partir ya 5h du matin déjà azalaki wana na complexe scolaire Mama Pemba 1 oyo ezwami na avenue Bantandu numéro 44 quartier Likanga na commune ya Kisenso ba personnel nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba 1 pe ya complexe scolaire Mama Pemba 2 bango nyonso basanganaki wana ona kotondo Nzambe pe kotika deuxième trimestre maboko na Nzambe nyonso elekaki vraiment kitoko prière d'ouverture et salemaki epai ya évêque Daninzita modération et simbamaki epai ya yemoko et
évangéliste itinérant honorable Nerombungu na mateya ateya kibongo na mokanda ya Proverbe chapitre 4 verset 23 epai wapi alobaki to bonzela nzambe mitema na biso na ndenge ya malamu pe tolinga nzambe koleka makambo nyonso. Louange adoration ezalaki au rendez-vous bongo na sima basali na nzambe babondelaki pona honorable Nerombungu initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba pona nzambe apambola ye ba initiative ya kitoko eko batango nyonso na kosopa na lokola mvula nyonso elekei kitoko basambelaki pona bana ba parents pe pona mboka na biso nyonso wana ezalaki pe na présence ya deux promoteurs Rodrigue Mbungu elongo na Bobo Mbungu ba enseignant ba personnel administratif pe bato nyonso bazalaki présent moko na moko asepelaki makasi bongo na sima honorable Nerombungu assistaki ndenge nini bana basalaki reprise na bango ya deuxième trimestre. Honorable Nerombungu ye moko a supervisaki yango nyonso elekaki vraiment kitoko ndenge évêque Daninzita atalisi na micro ya Info Linga. Esengo d'abord répondre kozala na muto babengi visionnaire. Alors visionnaire ya pambate. Un visionnaire azali moto amonaka avant les autres. Et le temps amoni aye ko kamba tout le monde. Aye comme biso pona opesa biso ba directive pe ba orientation pour na 2026. Bosimba pe boye bake na complexe scolaire Mama Pemba MPD et loko eleki nzambe ezalité kuna nzambe nde na première position yango tango nyonso ba réussite pe bilembo ya kitoko ezali komonana. Merci honorable Nerombungu bijou oyo opesi bana ya Kisenso bana ya Moamba pe ya ville ya Kinshasa RDC Mobimba ezali ya kosakana te. Route ya Kimbantieke cimetière est vraiment impraticable. Awa même mituka la population moyenne baleka ezalité. Aveni babengi Mobutu na commune ya Kimbanseke ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te. Aveni oyo route cimetière elongwe banda na place Saint-Thérèse na commune ya Njili kino Kimbanseke ezali vraiment impraticable. Botala bino moko surtout soki okomi déjà na niveau ya Dokolo, okomi na niveau ya Kimbangiste hôpital, okomi na niveau ya Wenze ya Ngandu ti komata na cimetière ezali pasi pe mawa. Botala bino moko calvaire oyo population avandi na commune ya Kimbanseke azali komona memba moto awa po eleka ezali pasi pe mawa bino moko botala bawewa ndenge bazali ko défier à part bawewa mituka kutu esukaka kaka na niveau ya Wenze ya Ngandu esika maison communale ezalaka kala moyen et matati na cimetière ezalaka te. Bo imaginer soki bato babeli esengeli kokumba bango ndenge nini kino kokene na hôpital to mwasi soki aza na pasi ya kobota ekozala ndenge nini na commune ya Kimbanseke. Ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple pona peuple babetaki tour kuna boyoka population ndenge atalisi pasi na ye. Kiba matiti likolo kuna kota kona beya mele minute omona ba chino bazwa ba biloko na bango nyonso bazongi sango oto ko sala te ba pesi sombongo te ba ba souffrir la mai résidezo ba to ombale za mai résidezo résidezo ba to zo to ka zo ngo solution te nzele baby mweto lekeza te ba ba souffrir. Tobanzi ke ba autorité ba yoki ba kosala makasi pona ko réhabiliter route cimetière boye route cimetière na commune ya Kimbanseke impraticabilité na yango ezali ko nyoko la population oyo azali obligé ya ko beta makolo ba distance mulai kaka pona ko kende mosala to pe kelasi soki l'état a réhabilité yango e kozala malamu poko tika population a vivre na calvaire boye ezali lokola na mboka kasi na ville ya Kinshasa oyo ezali pasi pe mawa. Route Malanti kuna pe na commune ya Matete banda babanda kosala yango kino lelo oyo nanu basilisa te population aza kotambola vraiment na pasi na ndenge ya kosakante.
Nzela oyo bozali komona babengaka yango route city train lelo ezali kobengama nzela ya Bralima na commune ya Matete. Mikolo eleki ezalaki ya kobeba makasi misala ebandaki pona kobongisa nzela oyo ezali raccourci bamituka ezali kouta boulevard Lumumba ekoti na petit boulevard na commune ya Matete ezali kosala raccourci na quartier Banunu Malandi ti na wenze ya Matete oyo ezwami na grande route kasi kobeba na yango esalaki pasi mingi commune ya Matete ekomaki na banzela moko limité babandaki kobongisa pe basukaki na nzela ebotaki na yango matiti même ndunda ebotaki na nzela oyo surtout côté ya virage ya quartier Malandi toujours na commune ya Matete population alelaki makasi balobi misala ezongi kasi suwe ya population ezali komona misala ekende ti na suka maloba nanga ezali ko bazosala boye bakontinue yango esila tina suka tomona ndenge esalami malamu ndenge nzela ebebaki mpona okende ezali asobi otemika awa ozopama otransport okekisani mais soki nzela ekobeba oyo ya transport foke etikisa kotuna mais soki ezali mwa avantage mpo anini ntango oteka na biso oteka ekozwaka malamu bandako mpe ekozwa malamu ekoma baprime ya bien bato baleboyo ekozwa tete mpo mikuluna mpo sezate tobanzi ke lokola misala oyo e répondre et kokende vraiment tina suka pona ko permettre mituka eleka malamu na route ya Bralima ex city train kokende tina wenze ya Matete soki ezali ya kobeba ezali ko permettre mosala esali mamalomo te mituka ezali koleka malamu te ba moto kutu koloba te zokande yango e ko permettre circulation ya malonga na commune ya Matete tobanzi ke mikonzi bayoki bakosala makasi pona kosilisa misala nyonso ya nzela oyo ndenge moko pe na Kingabwa na commune ya Limete banzela ebele eza vraiment na état ya malamu te awa toza na commune ya Limete précisément na quartier Kingabwa banzela awa ezali ya kobeba na ndenge ya kosakana te boyoka commune ya Limete ezali na avenue monene oyo babengi Kulumba na quartier Kingabwa avenue Kulumba oyo ezali avenue moko très fréquenté bana nyonso ya côté oyo na Kingabwa balekaka na nzela oyo mituka bakumbi moto ezali pe na population vraiment ebele kasi bino moko botala etana yango lelo ezali malamu te même batu ya makolo oyo balekaka na avenue Kulumba bazangi ndenge ya koleka ndenge kaka bozali komona esika ya kotia likolo ezali te poto na poto même bawewa awa bazali komona pasi kaka soki osali moindre erreur okwei babeleli yo kabasele bilamba nyonso ebebi okokende mosala to esika mosusu ndenge nini population ya quartier Kingabwa na commune ya Limete bazali komilela tango nyonso pe bazali kotuna nani nde akobongisela bango avenue Kulumba ezali kaka avenue Kulumba te baveni ebele to baveni ya minene na quartier Kingabwa na commune ya Limete oyo nyonso ezalaka fréquenté ezali na yango ya kobeba population azali kaka obligé ya kotia makolo na potopoto ezala olati sapatu ezali ya kobeba ozali kokende mosala potopoto etondio na makolo ndeti kaka outi koyiba kasi ozali kobima pona kokende kosala bana ya Kingabwa na commune ya Limete bazali kolela babeleli ba autorité ya mboka botala nanu situation na bango pamba te bavenu nyonso ya minene oyo yango nde permetaka bango bisika bazali babimati na route principale ya poids lourd pona kokende bisika na bisika kasi soki ezali kodemere kaka ya kobeba ekozala malamu te mituka ezokota na ndenge elongobani te bamoto koloba te bongo population atambolaka makolo moyen vraiment ezali te kolela ya bana Kingabwa tobanzi ke ekoyokana na matoi ya ba autorité pona kosala quelque chose enfin ke banzela oyo ebonga c'est déjà azongsi ba vol na ya Kolwezi Kinshasa bola na leta ilongo na Michael Bristoto Père Noël a décidé naïe comme tout adulte qui se respecte alali à la munki alobi a fêté na Noël na Kolwezi di à partir le 19 décembre 2025 Oyonkingo compagnie africaine d'aviation CAA a zongé avec un paquet idéologie ba vol naïe à destination Kinshasa Kolwezi Père Noël olobi nini batoto ya Kolwezi ni kuna kuya sawa Kinshasa Kolwezi à partir le 19 décembre na CAA oh toloba kite Papa Noël anakuya CAA mojalisi
mai na courant ezali pasi makasi na quartier Mikondo kuna na commune ya Kimbantseke. Ba rapporteur ya info lingala journal ya peuple ba beta ki tour kuna. Mai pe courant ezali casse-tête, ezali pasi na ndenge ya kosakana te. Tozali awa na quartier Mikondo na commune ya Kimbantseke, population aleli pe balobi lolenge nini esengeli balela lisusu po ba autorité batala ba résoudre problème oyo evandeli bango depuis bamvula ebele na quartier Mikondo. Likambo etali mai casse-tête, likambo etali courant casse-tête, bongo eloko nini bakosala tango phénomène kuluna ezali ko battre record na ville ya Kinshasa, bango pe bazali épargné te soki osala kabisika mususu esengeli ozonga mbangu noki pona kozwa moto pe kokende sika yo vandaka po soki bazui après 18h awe ezalaka pasi bongo likambo etali mai base debriaka kaka bango moko pona kolukaluka ndenge nini kosaprovisionner na mai po régie des eaux abosana na bango abandona na bango ndenge bango moko balobi tozana commune ya Kimbantseke na quartier Mikondo. Papa tozana pasi ya kosakana te mai totoka kaka mai ya mabulu netomela mai ya mabulu ezobelisa biso na bana bakulu na koto oyo koloba kutu te bazokotela biso pona nini pona molili partout ezaka molili eza na ba 4 okutana kaka bakulu bazobotola mbongo pona nini pona molili tozomona pasi papa. Tobanzi ke bana ya quartier Mikondo ndenge babeleli ba autorité bayoki bango pe bakosala quelque chose pona ko résoudre problème ya courant pe mai na quartier oyo babengi Mikondo na commune ya Kimbantseke. Population ya commune ya Makala bazana esengo makasi na ndenge misala ya kotonga avenue Kindundu esalema kitoko. Population avandi na commune ya Makala bazali kosepela na ndenge ya kosakana te pamba te ba route secondaire ekomi mwa ebele na commune na bango bosimba awa toza na avenue Kindundu bazali kosala misala ya kotia makadam oyo ekobimati na avenue université même na Kimwenza epai wapi mituka ekobanda koleka désormais kitoko ekofaciliter fluidité na ndenge ya kosakana te même tina route elengesa. Population ya Makala batondisa mine sengo komona ke gouvernement provincial ya ville ya Kinshasa akanisi commune na bango ya Makala oyo ezalaka vraiment na ba route secondaire te na micro ya info lingala journal ya peuple na passage ya ba reporter boyo kandenge population atalisi esengo na yi ngai naza chef d'avenue oyo ezali avenue Kindundu quartier Malala commune de Makala ezali nzela eza kosalama mpona président na biso oyo alingi Makala parce que banda 1960 Makala ebani nde kozwa nzela mpona fasi beton la sepeli bandeko tondimaki teke biso na Makala un jour bakosala biso nzela ezalaki ba projet ya kala baye kosala biso nzela tosepeli topesi merci tozalaki na ba difficulté ya kolongwa wati kobima na prince ya diversité lelo tokomi na prince na biso ya Makala tokomi na Elengesa donc tokomi na Kimwenza en tout cas tosepeli penza lokola cette fois-ci bakonzi bakanisi biso surtout biso na avenue Kindundu po avenue ya principal to lokola bakonzi basali biso nzela en tout cas lo tosela na bakonzi musale ke tina suka biso na Makala to batmo on dirait babosana biso mais président de la République Tshisekedi aye amati na Makala papa totana sengo mingi toche to Makala papa kulune sili papa umela papa ndama batela kayo ba osali pona biso wana Kindundu awa quartier Malala baba Kindundu boyinde malamu population ya Makala azali kosenga bakende lisusu na ba direction misusu ya minene oyo ya commune ya Makala soki ebakisami ekomi ebele ikozala iloko moko ya esengo kasi na oyo ezali kosalema bazali kosepela deja. Protiva pesa potopoto kitoko même osa mukolo yope okoki komela yango. Protiva encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boyo. Olesaka nini? Aliaka Protiva. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protiva potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boyo. Aliaka kaka Protiva. Protiva. Protéine, vitamine
énergie aza mayele na classe abelaka te alembaka te. Bamama, félicitations na bokoneli bana. Protivac, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ma ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama tetsa mwana. Sukana mbimbi, oyo sukana mbimbi. Protivac. En tout cas, le Ronine si la kate info lingala ya mercredi 14 janvier yangoyo. Et comme il a souka nazaki vraiment l'instant makasi ya ko présenter les bino yango ceux qui vont apprécier qui ont pesa. Merci na Nathalie Kaila Kombo Oyo akumbelaki édition na sima caméra tozala ki bongo na Christian qui angebeni yepe kaka mutu amontaki journal ya lelo info lingala les aka superviser et pas héritier mapine bande koboti kamalam. Au revoir. Père Noël a décidé naïe comme tout adulte qui se respecte alali à la munki à lobby a fêté na Noël na Kolwezi di à partir le 19 décembre 2025 Oyonkingo compagnie africaine d'aviation CAA a zongé avec un pack idéologie ba vol naïe à destination Kinshasa Kolwezi. Père Noël au lobby nini batoto ya Kolwezi ni kuna kuya sawa Kinshasa Kolwezi à partir le 19 décembre na CAA. Oh, Toloba Kite, Papa Noël Anakuya, CAA Mojalisi.